makambo tango bandaka bato bakati tango ya bandaka bato bakati mokobo tu nanga na yebisa bino soki wenge panzana kate mais ba faire rigoler ba bima kate na musato ka bana boulot les restes mon ingratitude ezaka mbetu ya musicien za ingratitude soki musicien abimi ingraté c'est galal netoko ba master tout na travailler na bango c'est bon ba leader tout na travailler na bango ba coup de chapeau ba koni osala musala ngape na koti na ligne yango yona bina nzembo ke na eko bata mambula esika bino pe bobatami naza pene na yo lokola mbisi na mai résidence na yebale zeloteo mbisi afandaka na yebale na zeloteo na motalaka na kekozika pichu manzwangani na ngai tala liboso pe tobunga venir. Merci mingi à tous les internautes au Balanda Kangape. Merci mingi na site internet au Vérité Universelle TV ou les Big Boss Maître John Moté, ma mère Micha pour la confiance pour continuer toujours au Pessangaï pour la musalo la salle vraiment ya malamu na kati na site on a pesibino mber na pesibino ba mbote mingi zo na ngana moment o eskanyo subozo mi boza na ba bureau partout esika boza na pesibino ba mbote mingi awa ensemble na ngana plateau na zanga mokote na zona moko ya ba artiste na biso o pa mususu ba eba comme ancien porte-parole ya moi ba groupe belé ya moi ba groupe belé pour déjà ebelé yo tozane on a plateau ensemble nde tozo betani moi ma solo etali carrière na ye na minutes oyo ba obi aza ko sala déjà carrière solo na ye hein nde tozo solo na ye awa. Bonjour. Bonjour maître immortel, bonjour ba internaute nyonso oyo susu bazuita mbiko ya Rolanda biso surtout na site na bino oyo bisika baza partout na monde po eza banda année bandi et naninga nesti na sala émission de la première émission liboso na nena sa eza na yo na pesi bato nyonso ba rozatin Rolanda émission na monde ba big salam bisika ba Rolanda émission oyo. Vraiment merci mingi na pas baiser émission liboso donc début année émission pe ya liboso opé ozo sala au clip o eza merci single ou album. Merci beaucoup. Oh non, ça là, ils presque ils a disque. Ils déjà pour déjà sur le reçu comme dans et comme na 4 titres 5 titres il y a des disques. Na ça la disque dans la combo ya conception 4 coins. Conception 4K. Conception 4K. Ça va conception 4 coins kandala. Conception nanga nazo faire voir bateau. Moi ba savoir faire nanga il faut pas comprendre. Moi ça nanga mbote 4 kandala. Oui. Marambo tango bandaka bato barati. Tango ya bandaka bato barati. Mokobo tu nanga na yebisa bino tango ya bandaka bamsu bala ta ba pampers bana bazemi ya ba mama na bango te bate ba osala ni meta botu na vraiment Nizaki Matika Songo mon confrère mon confrère vraiment yé nazara ba respect ning pa na pour respecter nga pe vraiment vraiment si ça m'a demandé on est koloba on a ba kina ça la disque ça 4 titres ça 5 à 6 titres na comme conception 4K clip au yekutanga na osala ça clip frère nanga Pichu et manzonga frère nanga master nanga ya bien ngena ya za nyonso yanga les diables de la mode HD plus Pichu manzonga ni bisika zana na niveau ya mikili motema ya Valérie Kanza mère à palais ya kimia moto fanda fanzi bana nzembo titre o eza terminé c'est nzembo na osala nazo clipper yango pour normalement mois de mars déjà nazo banda kotia ba clip na ba niveau ya YouTube partout na ba monde ya téléchargement partout na ba niveau télé ba comprendre que makambango na yebi yango na silence on a fait longtemps au bato zo comprendre ndeni ato émission internet au salate ezaka que bon exemple ya pour ma mettre immortel na 4 ezaka faire makila ya moni po bato nyonso ba nga sala émission na olinga te pour na ba que avant na sala émission il faut ba mona non na tia biloko po to loba trop na orchestre na uta na loba tellement trop besoin be bref faut ba comprendre na que 4 ko alingini pas linga sala nini faut ba comprendre idée nanga. Merci mingi nga nabi ke tokutana kana yo déjà wana ba série wana studio na liboso tokutana na to betaka pe moi ma solo ya générique na yo na mona pe le kaka comment to esu kokutana na yo en plein tournage autre aussi ce tournage na yo vraiment quand des balobaka pour mieux sauter il faut d'abord reculer pour na ba oignon surtout ba ye ba moni 4 coins siko mais pour na rappel ya ba oignon surtout ba ye ba kai ba zolo ba ye oyete mais ye to ebe na makambu ya musique ya kosimba lisangu penza ya royemba te ye to ebe na makambu susu lelo
bozo monae autre facette na ye sikoyo comme tozo solane lelo na autre facette tozo ngisa siko na facette na ye ya kala o batu ba yebela kiye lesko 4 coins aleka ko expliquer biso a expliquer ba fan na ye na bato bazo comprendre te a combiner na musique a expliquer bango ndenge nini makambo eleka kesika zalaka po longwa lelo akoma na musique. Merci beaucoup Immortel yo ibika ke makamoni zalaka ezalika maoka moté pour final monde dans longtemps c'est expliquer que moto déjà fani na ata na classe ata na musani so moto azu ata mula eseke foi bango ka so ebi on te seke za moto makasi ata moto makasi il faut bango nde bato bazana ba poto ba holandanga ata koti cours français ta ko ba français pour azala na France afin na bisika ma langue ezo circuler o ye bango kaka so ko yebi on te attaque moto makasi yango wana e dépasser comme ata na kindoki naza musa na fanda longtemps na yebi yango na faire voir bato ke moto désespéré te bisika tout bazali na domaine to zali so lingo sa eloko il faut oser bato belo ah menene katoko est-ce que makambo na yeba yango banda kala na yeba kalezaka ke temps esenga faina sala ngo temps oyo na yebi ke zola de la cruise réelle mokonza bazomba mvoataka ayebi ke masolo ba me envoie ma mm ayebi déjà que 4 comme makambo oyo bango si bazana ba son na ba téléphone na bango ayebi ke niveau 4 quoi ke ina niveau panzi ba kombanda ayebi maman banda kala yango to bike mama okamu sezaka ya biso po to ebimi ba okamu eloko te po bango nyonso zoka biloko ebimi auta na orchestre quelconque même ya 4 quoi auta pa ya mutu te auta pa ya batu na konta koloba mais na konta ya nkunga te pa mutu te yango ba kombanda ka ke na osala musala o na yebi ezate ke o na omeka o na yebi yango na osala tant na otsa disque bato ba kombanda ka ke 4 kwa yebi na uta na zaiko si epa ina eko sukila bato ba yebi 4 kandala o ba yembi pour na za le sel na zalaka le sel porte parole o ba dédicace trop na Congo mobimba o ba dédicace trop ko le kanga zalate wana mna avantage te soko bozonga na zaiko ti ko mapa na sukeli po ba spoon o yo kamna ke te dédicace leki po ba savoir nanga ezaki ya makasi o ba bandi ko apporter le fait que na apportaki trop yango na tali ke bon les lopes na Congo na été la orchestre monté bête sur stade de martyrs tout l'orchestre bête sur stade de martyrs te il y en a tel gars qui est bon il benga au coach jusqu'à quand vous me benga contre le terrain pour moi ça va bien ouais 4 quoi bi orchestre monté sur bête stade de martyrs mais yo sikoyo oyepo au coach tellement trop oye siko lingi odon sa stade wana obeta stade na beta stade ngapena tsaka babina ngamoko ngamona sa babina ngamoko po yakande ka ke Real na Barça ngapena zo babina na tsaka babina ngapo ya kotsena na equipe ba de fo na bido yake ba martyr ebeta masuti loko ebeta mate laksi mutu tu eza soko za na capacité ça eloko lingo sala yango ndenga pena na capacité ya makambo yo yango na sala yango yango zanika ba déception na place où taki na musalo ba ko sala bike non ah musala qui porte parole non lia mingité non lia peut-être non so ramo ba miette mo ba poussière mo ngamo ce qu'on a consommé pena mbongo ki leader era bongo bon eza na mnaka bongo te mabike soki lelo wenge panzana kate mele ba spoon Macintosh ba bimaka te soki wenge panzana kate mais ba faire rigoler ba bimaka te so quartier te panzana kate mais fali pour ba bimaka te na domaine tout ko kabonne so zaka mama nzambe ko kabonne so tela onka na facette mabete bien sûr que meta bazene bozaka na gérer ko betox pour comprendre meta ko bozaka séparation to sala séparation to kaboni pour na musala et non que nambo te opesa na sauter comme que gérer ça la promo que tela été wana ndi mabe na musala to kabona na boulot les reste mon ingratitude ezaka mbetu ya musicien za ingratitude ce que musicien abimi ingraté c'est galal netoko est-ce que yo lingo tika éponge là netoko le fait que musicien ingratitude eza na mbetu musicien yanga peti bomona songa na mbetu nganga pena la na mbetu ingratitude tano ezaka ndenge nini po na moni ke to lali nango tanzi mo mano ingrat ouais matro yo no ke fomu ngamo na la po mbetu ya musicien ingratitude soki misala ne toko seke aza ingraté mais nzoka moto olinga la ne toko te pona panzi pasa ngala ka éponge yango ngapena na éponge nanga yango éponge oui éponge no la ndeni éponge il y a des éponges et des éponges plutôt éponge ngola na éponge to ngola pe na mousse to ngola na mbetu normalement mbetu mousse éponge ezaka que déjà
fatigue mikuwa erola da normal par rapport à toko na ciment. Et bon ezara ya moi qui on a ba centimètre na mi qui wana. C'est yo sko là on ba centimètre mi qui wana. Dépend de ka tongo etane po to mo lelo na boka sanzambe. So to mo lelo tongo lelo meta ngano po tala ça fait longtemps de to bunga no temps so inane ko e comme da pena ko ka. Malgré to landa na téléphone mais pour le faire voir que ce qui to mo lelo za grâce sanzambe. On pas yana bi que wana na nyataki o na epengla ki place ingratitude ya na beno bongo ke mbetu ya mise za ingratitude so la ne toko c'est que assez ingraté ali muto lingala ne toko za timo so ngala kana mbetu na sens que na tiango owele lio longo na msalo ande ko sala obinga pena lukana na la na mbetu mais mbetu na ngate za nango ya mukie ko sala nga ba panzi parce que le ketoko na la ka poser yanga normal poser yanga moko ya ka bilanga batu na bilanga no mo za ndenge mote ya batu so tele boka nzete ba mais oya yo moko ate bilanga ba ndundu amiki ona fasta o liango poser ya yo moko o eza muka nanga ndunda na sali na kombo ya conception 4 kwa kandala na sali orchestre te mais na sali mukala nanga o na faire voir batu bandaka bongo siko na kimisio ka 140 kimisio total ka ba piro jobi ngambo na talibwe 140 d'écoute na talibwe piro je papi le prince mais soyez sous maison mais rambanga danger le roi rayo otali ngambo kuna ngamba papa chéri omoni rosa mosaka otali koto ngambu ya feregola siko tenga eza bona bongo tenga kuma mboyo koloba munoko to wela kimunoko te to wela te ko yalo baka trote to wela koloba trote koloba trona lokuta ezali ngaba to yebike bana bango baloba trop na lokuta yo na loba trop na vérité na bosolo nazo peso sko ba mo ba sans sango qui porte parole to za na ba jara ba porte parole to yaka na monde ngo e belé to yaka ba porte parole musuke tanso zaka pire petit vie mo musuke tansuke azaki mukala vie musuke tansu nage ezana ba facette belé oyo za mutu na mutu oyo yako kotela musala ngo mais non que tansu nga pona longo la varese oyo na logo na ibenga kota na terrain na koti na terrain pona kingandi te eza sankara mutu nanga sankara de kunta mutu nanga bango naza benani nga na conflictualité naza conflictualité na bango papi les presse tikaka mutu na yo na ba oba bimi na ba jina PMF bango nga batu nyonso olema no kotanga bakombo tinga mo makausa ngunda nga mutu lelo nzimi bango nyonso ba batu na emission na ndimaka te kana biyo nzima bango tu ndo nzima bango te nga na ndimaka bango na ndima mutu nyonso ngana attends mama omoni aboye so ke na zaiko ti lelo ba biso ke so na ke bayambanga na batu nyonso orchestre pour comprendre que na sala réforme bolamu nanga ezala ata 6/10 na linga te za 4/10 pour na resoiter na sala ka ezata 6/10 na zaiko na tika 6/10 na kena pas bill na tika 6/10 et pas ensemble tout 6 na nga toujours na matara classe pour na garder ba bonne relation na za na mutu moko te abano ke 4 za conflictuel tant so si ba lobate c'est parce que bango ba place na uta ba sala ba mabe pour DSR au bungisa moko ya moboti na yo en tout cas ba assista côté c'est normal ba lobate ba kolo ba mabe non te pour ba bi ke bango ku yo le za na moment passi o senga ka soutien na bango ba soutenir yo ba assista côté ba leader ko be ba mise ba leader na yo de groupe yo mokile yebi oyo uta ba leader wana ba assistant te na moment oyo bungisanga moko moboti na yo mama nanga wana soto zonga to zonga bina sona rekil makasi ndo ante yango to kenesko na base makambo ya terminus oyo makambo na obeta oyo pona ko tsanga bongo to au le premier yoka nano mon lelo bato lelo monde internet ezo ke mabe pourquoi bato azo la base on comprend le na landaki BCB jena maison me ba ofingana bato nyonso ya bino ya micro ba kimi mbangu ba kimi information ba kepa ya mafinga omoni wera na jibe c'est bien bon lelo non et pas ma finga te s'il te plaît et pas ma finga te s'il te plaît et ça qui bango moko nde ba porter parole bande ko pesa ba message na bango azo lancer ba message na bango biso musana biso tozo zwa kaka toke nango yo soko lancer message no insulter mutu insulter mutu est-ce que nani chroniqueuse ou journaliste ya biso que non insulter mutu yo na poser ba question ozo répondre o eza vrai et bon sikoyo est-ce que ngana biso que non finga mutu boye non yo moko bango moko na volonté on est ko inciter o ko to fingi biso tondo saka musala mais rôle ngo zaka rôle la base ya bato owe la base que
kuna information ezali comme ça eza information moi ne en réalité moi ne lukanga so bito songa pena na compte raisonnement na bato ba Hollande biso be tournote nyonso o pa ina ebiki pa code mboka ya Willy Mosheni wazana ya za code mondial za partout bisika ba noro jidoka lo ya lunzete pe mene bale pa bazali ba biki akata ko sa beta masola solo le problème là que bato belé bazo banga nzala ba banga nzambete bato zo banga nzala ba banga nzambete yango ebita po mama to komela ngaba ebiki na za conflictualité na bato nyonso na za ne parfaité mais na za conflictualité na babato tout ba ebiki joyo tous les porte-parole oyo yamba soka ko chrétien bon na ndimité na yebi penate po na za nzambete mutandaza na droit na penser na réflexion na mais na réalité na bato nyonso na banga mututi na bato nyonso travail na bango le fait que na kendaki na gare centrale na teli que train ya mutu moko somi train ozo bato banda kiniti ba matadi eza nango te mutu bato na ba voiture bato za na bani na comprendre yango normal te eloko to banga soki mutu somi train oyo ko mema candidat bato ke tika tanso na baba Congo mais le fait que tozana soka na mboka biso ndenge moko to la mugi nzambe nga la musone ba la musinga soki oza deux fois tenga pe na deux fois te ce qu'on a comprendre que bon ça sert à quoi qui na olingana comme l'état ne to mona ma chérie to la mko to kufa brusquement eloko liboso malgré na musala to ba liboso ko banga nzambe po nzamba za base ya tout à part musala oyo tozana monde mso ezali ke soki na kena meta mabe na monde oyo na monde mso to koma oyoka na soni to linga ke to zala kana oka bien ne na zakana kwa triple H Hélène Kalema maman na Bianca maman na Ereka maman na Nsuka pourquoi que to yebi ke mutu ta réserver a réserver na mabe na malamu to yebi ke awaza mutu nanga soki ezali to kaboli to lingi na biso te ba fitilité ngai yango na bike ba master tout na travail na bango c'est bon ba leader tout na travail na bango ba coup de chapeau ba konyo sala musala ngape na koti na ligne yango yana bina nzembo ke na eko bata mambula esika bino pe bobatami elakisike mutabenga na muninga zate siko oyembi na vwani una ebike obundana mwanda oyembi na vwani naza pene na yo lokola mbisi na mai résidence na yebale zeloteo mbisi afandaka na yebale na zeloteo na motalaka na ke kozika pichu manzwangani na ngai tala liboso pe tobunga venir nzambe abomaka Sodome na Gomora pona masumu lisumu nini nga nasali po yo bomanga bebe nanga Christian ko décevoir ngai te o chauffeur abonga na motuka outil Jacques Cordonnier crochet pour comprendre na faire voir bato ke chauffeur abonga na motuka po motuka soki zangi chauffeur et kindete on comprendre na nzembo on a lobby belé lelo ata Jacob de Variso tuni voix na ezani ezaka voix azobimisa wana voix oyanga ba yoka deuxième na opalo la deuxième na ba deuxième ministre boyoka peke designer 4 uluta pena deuxième po mabezali na disque na nga na yembi pene za te ko ba bombi e posa la clip te na yembi nde ba to comprendre à travers biloko na entendre ko lancer ba comprendre que 4 ko aza pena déterminer ko sala makambo sala siko na kati ya disque na yo oyembi na banani ozwi pena ba musicien mususu ya libane ya ba orchestre mususu tonde merci beaucoup na nzembo po maso na obetel solo frère na obetel solo ndeko na obetel solo ami na obetel po ya zanyo sonanga les diables de la mode HD plus Pichu Manzwangani bisika zali ya yebi nini oto sala naka nzembo liboso na salaka ya zaka na konza na ne bimpete to yembango na dinara oaza na pesi mbote oaza lelo na alaka pa ya JDT lelo aza na maison mère na yemba yango na BDK Matondo na yemba yango na code de les paroliers na yemba yango na batu na simande batu atanga poa eza zamba oaza soliste moko ya oaza na papa beta na papa wemba zamba soliste vive la musique na beta na li botumera ya Spoon Macintosh to zara na ye na beta na clavieriste ya frère Patrice na beta bena sala bena symbiose moko batu tamba oyoka musala ba comprendre ke nazana oreille nazo pesa batuka o na yebi tanga ba kofanda ba comprendre ke côté ya chant eza pena ngamoni na kumbeli lead bato na nzemo moko na biso ngana ba nzemo musupe na mama na pousse bo poussana na beta coup de tête na beti ne ba coup de tête ba ezana ya solo nde toyoka ke ba ke clavieriste ya frère Patrice abeta na ye
babete la ne ba tunyon surtout même ba musique profane babete la bango ezaka ya yete ya ba orchestre presque lelo ba musicien chrétien ba musicien comme des soi-disant mondaines babete la ba musicien chrétien bango bandana soli c'était na batasima babeta rapo na sima lelo na musique babi musicien eza bato babeta ba instrument on bazali boso ba chanteur yonga pe na kubina comme ba chanteur po ba musicien de baza fin maman na musique eza ba musicien po musicien do selo musique po yo ya oleka likolo mais na tanga kolia bato alia kezaka ba chanteur musicien mo boko na guitare ezata boko na clavier ezate yango ba lelaka bato nyonso bapesa priorité na ba chanteur yango pe ngape na lateli bongo varese tant que ibenge alati gondo comme chanteur po na ngape na palola po blague ezate o palola ka onzimini no donc o palola na oka donc on va passer la chance 4 coins le bibo pese litoi ba pese litoi abi bote les ka bo disposer ka matoi na bino bo pesa bino mo boyoka au sepel sabino donc minga le bezate 4 coins siko tous les 4 chants na yoana aux en a combien de génériques na kati nazana introduction mon abimisa même moral oyo nasaki ndamazwi molimo ya nangai tomo ya kamba na mabele mobala ya zweli ya bambanda misato yango na leli mingyo nzambati na biso to tambolaka na makolo mundela salimi to kasali ba avion sali ba moto 4 kwa fula bato bandima ngai te o ingratitude mabe ingratitude za mabe Eric Mbamba le designer ya 4 ba soda bato banazaka na bango Eric Mbamba o mnaki na makamno so linga otika te mama nanga nazaka fier ke lelo nazana ba ebele te mais nazana mama moko mibale o ezaka ya butu ya moi ba yeba ko assistenga comprendre o ezaki générique moko na tsaka liboso ya comment on zaka même moral na tala ke le kana ba télévision o télé mais siko ne na ekota na YouTube te pona zelaka na sauvegarder yango siko na otona na nenga YouTube na tala bato soki bato atali tango ba otala clip o ba comprendre ke Joe asolo ba mamba lokuta te po conception déjà ya clip ba clip ne so telengo za ndenge moko bato basala banaliso eza na ba orchestre be na Congo so ba te clip a leader yango so mtateli ka leader ko kingandi po amesa kolata ba veste ba so bateli leader ko amesa ko sa clip ne piscine ezanga kate eza presque na ba leader ba bana bilongi na bango nzemo ne kuma ngo de atokala na monotene matu ya bato na bezo matu eza bezo yo keloka sika les hommes de la milo sont madés ndako comme ça subana te ba atelier contre mesana mais bana bezo ba lia recette à sika on prend net olam le mo pinard otie mbisa ko te makayabu mona te biloko na aliango te mais biloko za ko pondu na made na fufu bato alemba na ndako comme monotonie yango musique ebele pe na matu ya bato comme monotonie bazana besoin ba servir mo biloko asika musique kongo za ba biso ba 4 coins o bato a comprendre mais tu na yemba te mais soko teli toyi nde o comprendre que na yeko bato mbula bisika bango pe ba batami siko ya sikanini oyo memel biso implice nini oyo o memel biso na musique congolais implice ezaka elongi ope kotina makambo implice liboso yangwana o bayoka te bakomo yokango o liboso yangwana pour musique ozo betama ezaka yango ebetamaka comprendre eza musique te ko o ba beta ka musique betama oyo libiso ye moi ko changer moi ba na bitenge na ko changer na bike facette asika pour na uti na orchestre moto te na uti ni na orchestre bato lelo musicien tozo mona sa succès soko la beat na kobeta uti na orchestre moto te ndeni malgré place yako ye mais il faut préciser ouais kasi yango ba mo sa précision ata na préciser te ba bike oui uti na orchestre moto po mona nga na podium moto te na zo yemba ata ko présenter l'idée moko ikene ba peuple pour na sala ngote mais soko yoka ke jor mo palola mko na ba master na nga Eric Mbamba yoka nzembo atuna nga 4 nzembo ngo bien nzembo wana na se yanga ba longo kosi na se abna na bi yangai afandi bina ayo ka pemna ke za penanga moko na sens pege po na zwaki temps na ngai pe na 8 ans na ngai ya distraction ya kobatama on panda linga ki peteke na se donner trop na TV po ya koleka trop na TV yobi kinga na lobaka so bona loba eza danger na be avant na loba naza na ba argument tant na ya loba elaxike mabe ko tipo ba Christian Manzwangani na papa social na niveau ya Paris ba Zaina ba Lionel Nkiambi ba José Dikila ba soda na ngai ba Juma Kaeke na niveau ya Londres otomona ba Doris Kanga awa na kine ezali Yannick Noah original et ya butu ya moi Sintu. Vraiment merci vraiment hein ngapena e ba quand comme ta chanzaka mutu pas chanzaka vraiment
tam suzaka musala osale musala comme osala sikoyo ne bandela boyi moi kokota moi trop polémique ezana ka bon ne bandeli mais ne bike tant makambo pende ko fanda nyonso comme ko palola penza kesika boye plein mbanga na boye baka ekozonga nango mbanga ezonga nango nazaka mbanga mezaka te nazaka mbanga meza mbanga mo moderniser le binango chandelle petit nanga lumière chala chandelle o mnake ba o mona mnake te bano ba to na même moral pour ça il doit jamais moral même moral ezate que na leki yote to même moral soki olenta bangana lia tambala tongo itana kaka même moral to na moralité biso na bango to na moralité likama mbanga te ngana zakada na modernizango ba ebe ka to ka finga ate na ko finga partant to donner pour na gagner rien pour on a ko finga yo ozape na ba famille soki batali yango lobi tango bakomona bameke ndenge nini olimbisa nga mekobosa na te tokoma na ba yo finga te mais olobaka nde kasi yango nde nalobaka nga na oloba ndenge ofinga te mbanga na ndenge oloba po yo lobaka bon nalobaka pe sikolo liboso bato comprendre peke bayebi ke katoka lobaka nalobaka po nazaka non un designer ça veut dire que tango azotambusa caméra omona ke bokoyamba lelo 10 personnes mais na bafleuri ya boye te wana so ya réalité okoyamba lelo 10 personnes vraiment l'attendez nous salon de ce qui c'est que soki des secrets comme dévoilé c'est que ça sous secrétaire mon connaît ça affiche parce que tout le monde na facette que na autre titre oyo na autre na intro na niveau ya plateforme de téléchargement et après nesima na poussi temps pourtant na roya au moins ko ozo na facette ngam rose maintenant na roya benana 3 personnes na guitare beto moye mamna théâtre ngozo sila et aussi la pena bato ko faut bato tsa misubo na ndako pena ke na undi mate wana ye kaka ye ba yembeli ete bato na banani bato nyonso banana Koffi Olomide tina misa suka o ko suka na simananga faut bato bandima te kaka pecho yo Koffi Olomide ndaza likolo ya ba misia nyonso po bi banana Koffi Olomide tina misia ko suka na suka donc Koffi Olomide ndaza likolo ya misia nyonso d'après yo d'après ngate na image ndenge image ebimela ezaka le gants mopa yo na na nzembo nanga na dédicacer papa Josar Nyoka na lobi na nzembo na bike papa Josar Nyoka longo mvula pona nini conseil ezwa valeur kaka somo to pesa ngwa za lisuté na suka na si mopa mokonzi agbada oki petit no 4 ndenga panzi po vie lokola zaka na oreille ayebi ke tanga yoka ndenge petit panzi bana oui petit na panzi ba yembele te ma panzi na sens wana po ya zale au sommet ya makambwana papa Josa na les vieux mbokota papa le tout maté les restes batikali ba na sima na bango eza papa Josa na agbada bango mi balende yango na dédicacer bango na nzembo oyo na intro na dédicacer ki maestro Fabregas maestro na bango nyonso na hérité watana beguchi ni na talaki ke na ndenge je ke ne les a boya yango na sala ki yango pour le monde ya musique lelo bakomi mutu na petit na ye bango mokanga maka bongo mutu na petit na ye biso zanga petit na ona te nazana mutu te ngana bien nga za te petit na nga za te bango nyonso batu nanga o bakongi baponi bilongo pona menga na saka nga mona obunda komba ya nga moko la luta continua oyo mutu wa zamani aloba na obunda pena komba ya nga moko tango na kotia biloko maman nanga yo mo ba ke 4 mamboloba nango za na raison e ko senga to banda moko na to ta clip oyo sima na to sa so émission po yo pena photo zaka après un mois soki loka sikeza photo annonce ka bato ba comprendre ke naza nanga na bato belete na moi naza na moi moko mo mibale nanga o ba ya ko soutenir ba ya ko kotela nga poto me ko faire voir ba capacité à 4 points o bato a éviter pour ebeli baza aoki makota luka côté bezeza on prend côté beze mais il le na besoin to mona mutation mi train azate on prend mais tout ça besoin de sa réputation bato tout ça besoin de garder réputation na biso yango to besoin beze moi ndam to sala mokili ko mona c'est bon o ba yebi ko luka banda ko batata na bango bakene luka na bango biso za so to za 2021 mbokelaka. Merci vraiment Wanezaki 4 comme nous vous sentir hier bon moi il a 18 ans moulai j'espère tant moulai peine à tirer l'espace mon vieux Germel Sakweno Germel Sakweno babi moto moko bien continuer au solar rendre au solar vraiment et ça bien babi amsusu malgré moi lokuta moi ndenge mais Germel Sakweno penza d'accord babi toko ça va na yo boki 4 coins ndenga lobi ndenga zo palola pe banzembo eza supposant na posa 4 coins à dédicacer yo so ça pe na posa 4 coins ayemba yo vraiment obengi kaka obengi kaka ko kopesa numéro de téléphone na ye azo pesa numéro de téléphone na ye ka sikoyo ba o nyonso ba na posa 4 coins kandala à dédicacer bango na album na ye ou bien ayemba bango obengi kana numéro ngwana
mon vieux Soko, c'est numéro. Numéro nanga ezali kaka ndenge eza code mboka échanger tete le ezaka ya Willy Moucheni 89 89 412 ya Willy Moucheni 89 89 son abi 400 dans soit de compliqué bato 40 012 wana za numéro nanga ya WhatsApp ya mamunion soana na musika nsangwe na poto nsangwe Amerika nsango mama tino siani bansango nanga balobinga makambo ebele na zangi mbongo ye mama nzoka bindo moto amelanga mawana kozanga mpasi kokelela na mokili nzoka ngambwe na bayuma bakomi mvukanga mvwa matambola katraja misika na mituka kasinga makolo sabitambe komi opasuka tozana biloko eze ebele bato bakozwa tempena o bakondima bapone kopesanga confiance et bakokomprendre ke 4 coins d'être na niveau ya Luanda bapatukiama lumière alemba bazali wana ba mama na biso dona monika mama social Coca-Cola o ya kata na kate singa bato ekosa bazana niveau ya Luanda wana o tozana ba Christian Bango baza wana tozana ba Migeniema tozana ba Roi Bilamba tozana ba Gloire de Sonama tozana ba ebele na ba Eric Nzinga tozi bondonga o aza mutandima ka pesa nga confiance ke ayora pa ina yemba te apesa ngai mbongo nina sele nzembo merci na Eric Nzinga tozi bondonga to meka ko benga nanga nazali to ko nenga meta lobiki tozo connaître studio pour meta za immortel kwa za immortel zo kufate tozana enano o ma tozana enano tozo connaître studio nazo travailler studio ka pona ko lwaksaka mo bandambo ba savoir ngo même ko le disque au conception 4 ko ekobima nde bato bakombana ka ke jo pena ayebi makambo azo sala. Ok, merci mingi wana na moni siswabi na kati ya Luanda na mogini babi Migeniema mon confrère penza Migeniema papa ngeli babi 4 coins kala mingi tiazo ya pena mabele na yo na bi kotono za makasi bongisi le penza terrain kitoko na mpe ko bonse terrain kitoko na peso penza ba mbote mingi siko zo landa osolanda biso sikoyo 4 coins to komo chité to komo koma na suka pona émission lelo vraiment. Est-ce que vous avez un message que vous lancé et pas public que vous avez message que vous avez oto singa zaka bolingo message asuke zaka bolingo ezala na biso nyonso ba congolais o aza deux fois zate banana mokonzi mboka tina munyoso congolais to za moko congolais aza deux fois zate osoko na kufi nanga kongo na robima su nanga deuxième nanga robima congolais to za moko ezaka bolingo ezala na ba congolais nyonso pa to zali malgré o ezaba émission to sala katan su munoko eko déraper sali mo erreur bolimbi na moto a message alinga te baloba po yeswa kae ya loba po so ka baninga yeswa kae te olimbisi na déjà c'est autre le déjà na so connaît studio na so lancer bientôt là awa tito comme les 20 ya mois oyo déjà nzembo oyo ezokota déjà na nzembo oyo ya frère nanga Pichu Manzonga ezokota déjà na monde na téléchargement na intro na ngai ezokota na téléchargement na ba tout o balinga 4 coins na monde entier numéro ya ngwana sina pesi et pona bambote na pesi bino nyonso bambote po boza ebeleti na Kishasa awa na boza ebele pena po monde ngo boyebi yango bolinga ka mabanga te mais bolinga ndeko soutenir libanga eza bien mais soutien na bino yango ni eza apport ya ebele za kande na ba mso tuninga na kutana master mo meta abina 4 coins oyebi ke ya mikono mo na TVT clip ezaki bien nezo legate na télé na ye na pesa ngaki na fan FC yeah tango yozo mona clip elega na TV eloko ni osalaki on a c'est plein d'idées yozo c'est plein d'idées ka singa na opesa explication pour pas mon la clip na opesa mbongo soko sentir que eloko za bien yeba ko soutenir que ata na moi A4 na pesa mbongo te mais na benga ta régisseur moko na solliciter na part na yo clip continuer ko lega pour na continuité soki lelo ministère culture art bana ko aider ba artiste que loko biso to abatu to bimi dans les néants que aouté pas ya mototé abimika lié bondeke ndeke mbongwana fallait ba ministère culture art so ba saka plateforme moko ya ko aider ba artiste ata moi tango bisa disque wana moi 5 chaînes mo on le kana compte mboka enga aider biso lokola to koma kwa bana basanga ba parents ministère na biso équipe ba artiste était tozo bunda kaka na bokasi ya ntata nzambe o aza mettre à temps et à circonstance déjà projet nanga toujours et kozalaka na réaliser pour mokile comprendre que ezana na congolais moko pe aleka na mokilo comme 4 kandala po nazo se immortaliser nga moko ndenge ba papa na biso lo mokedi ba leka ngape moko na koleka ba ko ba ezana nzembo artiste mo pa leka 4 kandala yango na linga kite na suka na nga na koloba pona koloba na so immortaliser te mais na musique ekotika la libela na ba na biso na ba koko na biso ba koyeba ke ezana na artiste moko abimaka na mboka o le designer 4 kandala papa na Kenaya
et Soraya. Na pesi mbote na bayangai, na pesi mbote na Eric Kenzo. Waza menage soda ya kati ya tongo yangai pena. Na pesi mbote na la Casa Mobimba na yemo Apollinaire Mapota ba bon séjour na kata mboka ya Willy Musheni na niveau ya monde entier. Noko jilokalo ya lunzete pe mene balé. Petit nanga soda nanga ya boto ya moy ya tongo ya 4 ya air nyonso ya Nick Noah original même moral toke na bango tina lifobo. Merci na yo meta. Merci na masa nanga oya Amina a posé caméra na kitoko pa bimisa ba flair oyo eza penake netra ba auto a rosango po chandelle lumière chala a comprendre que vena epena azalaka designer. Merci beaucoup 4 coins Kandala, merci beaucoup Nayo, vraiment on dit maki invitation on a pas si pino mo boyoki to ambaki 4 coins pour Nabino. À lobby après si message net que le message est lancé dans le monde entier mobimba pour nabi que émission o ezaka suivi dans le monde entier ezaka suivi dans le monde entier ya ngwana nyonso za kolandanga o nyonso ba pesa nga confiance o nyonso ba disposer ka miss na bango pona kotala nga ba o nyonso ba disposer ka matoi na bango pona koyoka nga en tout cas nga na zande mosali na bino nga na lela bino fort na lingaka bino mingi na pesi bino ba mbote mingi pe ba merci mingi pona confiance o doit continuer toujours Copé Sangai vraiment on a moni sous mon boss les big boss hein maître John monter ma mère Misha babi moi sa boss sa boss na peso penza ba merci mingi pour la confiance oyo oza pour continuer toujours Copé Sangai pour na zala kaka na kati ya vérité universelle babi biso na vérité universelle tozo ki mamba on tête tozo we la pete poto ke ko tout na montoti biso na vérité universelle tozo ke kaka malembe kino to kokoma mais Sorotie Moussapi Keba Laetitia Meta immortel Yemorazan na pointe Yemora Kangi maso na kata vérité universelle dans mon top poussa na ate donc oh nyonso lingo ça poso meki espace ya tenatika avidité takande na fandibo na tondi makasi vraiment na moni susu babi équipe technique nga mobimba na pesi bango ba merci pe ba mbote mingi na bosanité babi le superviseur Papi le Congo, les superviseurs Papi le Congo, babi le lady chef, Neka Jemima Lobaka, le lady chef, na pe so penza, ba merci mingi pe ba mbote mingi sikoza vraiment, en tout cas basé belé équipe technique na pe so mbote, en tout cas to kuta na bino na prochain numéro bye.